Shalom, 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 bandeko na ngai. Tozo continuer kaka na partage na biso na Jacques chapitre 4. Ezali partage yo moko faut méditer na parole de Dieu, méditer parole de Dieu na Jacques chapitre 4 tant yo ko comprendre aleto yeto bandi ko partager. Ndeko na nga faut toza na habitude ko partager parole de Dieu to ko ba makambo ebele. Na partage o eleka ki to utaki ko lobela. Ndenge tozomona bandeko na biso ba chrétien bakomi kotambola ba église par église, bakomi kotambola même pas banganga, même kobeta bazeke, même ba mama mbikudu pona nini eloko ozosenga na vie ozozwa yango te, ozosenga libala ozozwa te, ozosenga msala ozozwa te, ozosenga mbongo ozozwa te, ozosenga okomi na makambo ebele. Yango bakomi kokosa biso bakangi biso miso toza na aveuglement, bakomi kokosa biso o toza ba post oza possédé yo pondimi o tata mwasi na bino akanga yo o batia bino singa obosani parole de Dieu. Et pourtant Bible eza koloba oyo aye na Yesu aza lisusu na condamnation ya diable te. Bible ezoloba ke et le châtiment qui nous donnait la paix est descendu sur lui. Oza na malade esilaka te, oza kobosana ke Bible ezoba et par ces meurtrissures que nous étions sauvés. Tobikisamaki kati na mapipi na ye. Yo o ba maladie oyo eza maladie moko héréditaire, biso eza famille na biso, soki tobeli yango tokufaka, okoma kobanga, okoma komata na ba mangengenge, okoma kokende wapi, balobi na montagne tende tokosalela ensemble. Balobi na Samarité na Judée, mais les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité, ma soeur et mon frère. Bobwaki liloba ya Nzambe, boki na ba confusion ya pamba. Balobi, tous se référer na liloba ya Nzambe, lokola ba chrétien aberré. Qui t'a dit que tu es condamné? Balobi ozali susu condamné te. Misana Yesu Masia ozo négliger yango ndeko nanga, tu seras jugé. Yo muto oyo otambolaka ba église na ba église epai ya banganga, o ignora misala na Yesu Masia. Yebake Yesu asali misala. Alobi l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Yo kokufa ndenge nini? Yo peshaki te, eza bakoko ya bakoko na yo mutu ba peshaki. Ndeko nango tangaka Bible te, yango oza na connaissance te. Balobi mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Soko oza na connaissance te, oko vivre ndenge nini? Oza lokola kaka taba bakangi yo na singa, oyo nyonso okosala kaka, ozolia kaka na mulaya singa na yo. Ndeko na ngai, médite parole de Dieu. Somba Bible na yo. Nazomona kutu livre oyo eza un peu moins cher koleka ba livre nyonso, c'est la Bible. Et puis ça m'a gratuit. Kenda ta na église mususu senga tanga parole de Dieu. Pour ani bino bozo sakana misala na Yesu Masia sur la croix. Papa na biso azana kanda. Atindi mwana nena likinda, fils unique na ye. Po aya kufela yo na ngai, me yo linko yoka te oya zoloba. Ndeko na ngai kanisa soki ozaka na mwana no moko ya mwasi. Mutu abomi ye osalo pasi ndenge nini. Ozaka na mwana no moko mon frère ya mobali. Ba bomi ye. Ekosalo pasi ndenge nini. Mais soki ba bomi ye pona bonne cause. Eke bato wana balingi koza reconnaissant pona yo te. Est-ce que okosepela? Bozali reconnaissant te na Nzambe na biso. Reconnaissance na bino eza te. Nzambe alobi quand Dieu t'a aimé le monde, il a donné son fils unique afin que quiconque qui croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais yo nangai pendo zoyoka liloba oyo na 1 Jean et na Jean chapitre 1. Nzambe alingaki yo nangai ma soeur mon frère. Atindi mwana na ye fils unique pote soki yo ndimeli olonga na ba malédiction église eza kokosa yo. Nalobi église oyo nyonso te nazoloba ba fausse église parce que ngai moko nakenda église et naza na pasteur oyo pe atera nga loba ya Nzambe. Mais eza na ba croyance ebele oyo Nzambe alobi bana Nzambe bolanda bango te. Eza pe na ba pharisien oyo bazolata ba bilamba ya pembe me na kati na bango bazali ba lou. Bana Nzambe bokeba botala ba église nini bino bozoko kota. Ba église otango nyonso balobaka pona bandoki non bokota yango te. Bokota église oyo ezoloba tango nyonso pona Yesu Masia. Kobatisa na mai eza mabe te, me batisa na mai oyo yo okufi na lisumu osekwi pona Yesu Masia.
ndeko na nga nazopekisa bino bapriere te, me priere ekomi ebele. Malamu ete ebongami sikoyo na moto omedite yango ntango mwasi wana atunaki Yesu Masiya to prie wapi, alobi na ngomba te. O bajuife babaki tosambela na Samari, alobi na Samari lisusu te. Donc église ezaka peste komi kokende kosangana po toyoluwe Nzambe na biso, me ezali sikoyo na nzoto na yo moko, les vrais adorateurs. Molimo eza kati na yo. Yesu alobi moko na suka na kosopa molimo na ngai likolo na banzoto nyonso, meme bakoko bakozwa baprofesi bandoto bavision, bana mike bakosakola sango malamu. Eza susu na mwasi na mobali te. Alobi na ntango na suka alobaki kaka na kosopa milimo na nga na bashere nyonso, na kosopa molimo na nga na bashere nyonso. Boyebiki na ntango aka Balaam na l'histoire ya Balaam na Balak, oyebiki nyama kutu alobaki, nyama lobi po ete Nzambe na biso aza ya nguya, boya masumu, tambola na malamu, tika kotambola, tika kobebisa misala Yesu Masiya asalaki sur la croix. Okomaka komilela ma soeur, mon frère. Okomaka komilela, ongaye na lotaki mabe. Mais balobi, celui qui a de la souffrance, prie. Ndeko na ngai pondela Nzambe, eloko nini aveuglement ya boy. Okoma komilela, bapesa yo basingo kangaka na nzoto. Balobi toza kolite na mai te pe na makila te. Toza kolite contre ba esprit pe na ba domination. Et puis na kombo na Yesu Masiya balobi milimo nyonso ekofukama. Munoko nyonso ekotatola ke Yesu aza nkolo. Yo bapesi yo pouvoir ya konyata scorpion na serpent. Rien ne peut te nuire. Ndeko na nga puna nini yo ozobebisa liloba na Nzambe? Puna nini yo ozoyokela bango? Bible zo ba faux prophète bakoya. Bible zo koloba ba faux prophète bakoya po ba séduire bana na Nzambe. Ndeko na nga longwa kati wana o bayebisa ke mama no azandoki papa no azandoki. Yeba ke mama no baza na ndoki to ndoki te nga na yebi na mambo ndoki te, me bakolia yo te soki oza na Yesu Masiya. Nga na yebi na nga te so makambo eza so oza pe na mari de nuit, oza na femme de nuit te. Il y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Nzambe na biso asi alongaki kufa, alongaki nyonso ne kulusa. Ndeko na nga longwa na makambo wana. Tozo continuer kati na partage na biso. Ezali penza profo ba ndeko na ngai. Bo fungola miso, bo longwa kati na ba croyance wana. Oyo bakotisi bino, bazo kosa bino. Na kombo na Yesu Masiya, o aza Nzambe malamu, mokonzi po bikisa